Peuple congolais, tant on a eu sa cabine, qui mboka na biso et qu'on n'a jamais libéré par les politiciens congolais. Biso ba peuple ndé photos wa destin na biso peto zwa courage ya kotele ma poto et ba ko changer makam na kati mboka na biso. Hein, il y a des gens qui me traitent de tout. Tant on a le barrage, je suis contre l'opposition, la majorité. Baturana nyonso baza ba complice la situation na mboka na biso bande kona ngai. Botala kaka ndenge mboka na biso ezokende. Et le bataille moko gaillard zéro na biso opposition ya pété. Botala malgré absence na ye makambo nyonso ezoleka tout autour ya mboka na biso ozoyoka opposition nazoyoka bango te hein. Nazoyoka bango te bandeko na ngai. Et opposition batikeli bino terrain vide akei tozoyeba biso nyonso bon peut-être boyebi po boza boliaka na sani moko bosala rassembler lokola bosopozaka bandeko na nga ba congolais message na nga oyo eza pona bino message na nga oyo eza pona bino bandeko totelema to sauver mboka na biso ba politiciens congolais opposition comme majorité bango nyonso baza ba traître complice la situation ya mboka na biso ya makambo ezoleka na mboka na biso et aussi opposition majorité la plupart au baza na moto ya mboka na biso baza pe na kati ya complice complot ya balkanisation ya mboka na biso botala parce que moi franchement ceux qui nazaki penza opposition penza opposant nazaki na autorité ya ba fayulu ya ba je sais pas batwana tout ça Tshisekedi kandenga asi alimwe boyo oyo kutinga na zui pouvoir botala tala ndenge na yebisu bino ke tozana bato te tozana ba je peux même pas les appeler les politiques, c'est des petits politiciens que je n'ai aucun respect ni estime envers eux. Talaka Tshisekedi ba fabriquer na Kabila chance loko pamba ka lelo autant on a yebisu bino ke basala kana bango opposition te bazaka bango nyonso service ba mettre na bango moko ba mettre na bango ba yebisi bango o kaka komeka botika eka ke ndenga zawana aza profil idéal na biso o ya komeka donc baza na bango nyonso baza na ba mettre na bango moko ba mettre bango nyonso baza na agenda bango nyonso ba yebi comment est-ce que bazo sala pour mboka na biso ezala balkanisé botala makambo nyonso nazomona na ngata opposant moko te nazomona te vraiment opposition pezaka ye moko ndenga loba gaillard zéro na biso allo bango opposition a pété opposition a pété opposition a pété penza opposition ngai soki nazaki penza na Kinshasa wana naza penza opposante na ba autorité nyonso na makambo nyonso ka ndenge ya se alimwe na gaillard zéro wana na yebiso ko meka kutu te na zui pouvoir botala bandeko na nga congolais totelema l'air est grave il y a tellement de choses oyo je ne n'ai tata nini na kochango na ba réseaux sociaux mais c'est très grave ce qui se passe en ce moment c'est très grave Tshisekedi gaillard zéro na biso na bato na ye bazomona biso bazo batala ndenge bango dans makambo nyonso ezo amuser bango botala ka niveau ya mboka toza nango bazo poster biso ba vidéo bazo seka biso do bazo mona biso bazo ba bizengi ba yebiki ba congolais baza incapable bazo akoya ka ndenga limwe wana akoya lisusu na ba discours à manipulation a séduire bino na ba lokuta na ba discours na yo komona ka ba fanatique na ye bato na ye ba beti pe maboko ba moni etina botala makamba o sala biso est-ce que ba kumba kamboka bongo bandeko na ngai congolais telema ngana sina lobby bon, on a lobaki na kolobate, mais ça fait tellement mal parce que c'est notre pays. Il faut tout lobaka kato dénoncer. Les problèmes de notre pays est très grave, bande konanga. Il faut tout les mabiso ba peuple. Tout landa ba opposition te, tout kende ko sambrouiller na nanga te parce que nanga M23 bazana Rwanda, bazana batoyo babindele wana balinga balkanize mboka na biso. Ils ont tous les ba Félix, ba opposants nyonso, ba Katumbi, ba Fayulu, tous ces opposants là, tous ces gens là les politiques là bazana ba maître moko. Maître na bango bino moko boyebi. Ba M23 bango nyonso baziaka na sani moko donc bazo distraire biso bazo sala n'importe quoi juste kaka pour ba démanteler mboka na biso lelo ndenge za wana bokomona mboka oyo bakokata katango soki totelemi lelo te okoma lokola bakosala biso lokola na tango ya Union soviétique wana bakoba lokola ba pays Balkan
bino moko boyebi les complots international boyebi makambo balkanisation oyo Lumumba lobela yango tout ça soki kaka totiki Tshisekedi asisi mandat na ye totiki ka ndenge tozotika boye je vous jure que Congo coexister lisusu te comme Congo ndenge tozomona bandeko nanga message oyo nayebi te nazosala tout pona naloba te tellement je suis en colère mais nazoyeba te motema pasi nazolala te pona makambo mboka wana botala opposition apete soki toyaki pe na mibali tango nalobaka na bino naza na respect mibali ya Congo te baza ba femmelette je n'ai aucun respect ya ba politique ya mibali ya Congo tous ces gens qui sont là soki bazaki pe ya mibali mwana mobali asakani na biso tala ti lelo tozoyeba position te. Et puis ça les a mises bango pe bazo seka biso porte-parole na ya uti ko poster vidéo bazo seka penza ba congolais ba yebi ke ya bazo ba wana bazana bango ba yelete baza ba mesana na bango pasi ba ko sala eloko te to la révolté te. Bon moi personnellement je ne peux rien faire naza révolté mais nga moko na ko sala eloko te mais j'essaie de colancer ma cri d'alarme nangai. Moi je suis très révoltée puis je suis rebelle na kotika la rebelle à vite que na komona ka changement na mboka wana te tala ndenge bazo sakana na biso tala ba opposant ozo yoka ta muto vraiment ye wana tikeli bino terrain vide aza wana absence totale bozo bino boyebi peut-être na yebi te po biso to yebi te bazo seka biso bazo sakana na biso porte-parole na ye a publié vidéo bazo seka biso donc ils se foutent complètement des Congolais mais les Congolais là ils sont tranquilles akoya wana ko apparaître net à outi na Belgique parce que toyebi biso nyoso ke ba démenti wana ezaki nango lokuta po ba calmer ba Congolais azaki na yena Kigali toyebi akoya na ba discours na ye oya ba envoûtement parce que ba discours wana parce que soki muto aza normal hein. Okolanda babuzo ba ya Gaillard zéro na biso wana te bandeko na ngai opposition tango na yebisaka bino bochika Congolais bochika kolanda ba politicien bochika kolanda ba parti politique bochika ba opposant soki ba majorité il faut changement radical ya classe politique bango tout ba traître baza ba complice bango tunde baza wana totelema biso ba peuple biso nde to wana destin avenir en mboka na biso bandeko na ngai biso ba oyo génération na biso oyo soto sale lo côté lelo c'est fini pour nous sommes la dernière génération ya coexister nous avons l'obligation les devoirs d'accomplir une mission la mission qui est à nous c'est de libérer totalement notre pays totelema peuple congolais totika distraction to longwa na makambo ezanga china ya ba musicien ya ba pasteur ya nino ça ne va changer ça n'apportera rien. Tout ça la force, tout ça la bloc, biso tout ça na langage moko, tout ça ngana to lukanini toko sala, to lobby mingi, to manifester, il faut maintenant to les kanaba acte, to s'écriturer, to luka, comment est-ce que toko sala? Diaspora, on peut faire quelque chose, to luki ba moyen, pour to yebande na kosala, parce que les loso to télémité c'est fini. Tala Gaillard zéro, oyo bazo sakana na biso, Gaillard zéro, oyo na gouvernement na ya ba warrior, ya ba incompétent. Moi na moi si oyo soki tina salami wana jour na komona kae wana peut-être na kota na prison hein ponga na kolongola ta ba sapato na bambi parce que basakani na biso bazo seka biso bazo mona biso bazoba zambalola il y aura encore des Congolais qui vont aller applaudir ces discours, il y a bozoba, il y a manipulation. Il y aura encore les Congolais qui vont croire à l'opposition congolaise, il y a le kuta, la fausse opposition. Bande konanga totelema. Totelema. Organisons-nous. Faisons quelque chose. Notre pays est en train de partir. Ils sont en phase finale. Tala ndenge toza humilié. Tala bomoni. Vraiment, totelema bande konanga, s'il vous plaît. Totelema, to sangana, to luka stratégie, to changer façon ko sala makambo. To lobby mingi. Il y a urgence de se structurer, de s'organiser. Sauvons notre pays, bande konanga. Sauvons notre pays. Sauvons notre pays, bande konangai. Bande konanga totelema. Congolais tika kolanda nanga zana ba Rwandais na ba occidentaux. Nanga yemutu asala ke Tshisekedi wana za la président na badil na bango. Bozo zela nini mutu wana ya ko sauver bino ye mutu a fabriquer la ki biso monstre ya Gaillard zéro. Et puis bino bato wana bozo ki ko betele maboko bolingi ya ko sauver bino mutu ya mtie bino na merde. Bande konangai.
Organisons-nous, tout longwa na sima ya bato wana, tout s'organiser, tout ça la vraie élite, résistance, révolution à solo, ça ne sera pas facile, mais tout koma bande konangai. Souvenez-vous, ce qui boyebi histoire à Kiba. La révolution de 1959 avec Fidel Castro, avec son allié Che Guevara. Quand ils sont arrivés à Kiba, on a pas boté la documentaire, je vous recommande, regardez l'histoire secrète de Kiba. Beaucoup de monde qui est tangu, bakimi sa Batista, bakwei sa bakota na avant ba sala makamnyo so chile lo bazaka na blokis ya ba occidentaux et ya ba américains surtout. Ils étaient même pas 500, bazaki ceux qui 300. Donc tous se focaliser na bateau bazana conscience, tous s'organiser parce que la révolution n'est pas un fruit qui se mange mire. Il ne faut pas causer l'ango, friete, la pobolia, il faut la faire tomber. C'est ça, comme disait, je crois, Che Guevara, tout et tout. Il y a urgence, peuple congolais, tout élément, tout se sensibiliser. Il y a urgence, tout élément. Ces politiques-là, politiciens, petits politiciens, voilà, parce que pour moi, c'est pas des... Il faut vraiment, parce que politiciens, petits politiciens, c'est péjoratif, c'est bien pour eux comme ça. Parce que tout ça n'a pas politique, c'est des bouffons, ces gens-là, en fait. Regarde-moi, ces gaillards zéro, à autres dribbler, bango, bon, c'est normal parce que bango, nous, se bayo, mettre moko. Donc, il y a urgence totale, ma totika kolanda. Totika kolanda, bateau, et politique, tout s'organiser, bande konangaï. L'air n'est pas à la division, l'air n'est pas à la distraction, l'air n'est pas à ceci, cela. Il faut tout s'organiser. Ah, on a diaspora. Tout ça, la ndenge ni biso to ko sala. Batu bazali. Oyo bali, bakoki ko sunga biso bazana besoin kaka ya batu moko batelema. Organisons-nous, chers Congolais. Tout s'organiser. Tout tika qui ego, mettons nos égos, ba ego na biso to chango de côté. Organisons-nous. S'il vous plaît, l'air n'est pas la distraction, l'air n'est pas la division, l'air n'est pas yakoluka qui leader, l'air est à l'unité, tout est bako défendre vision, pembo kanabiso, tant makambouane kozala bien, on va chercher qui oyotoko ça. Donc voilà. S'il vous plaît, tout est les ma peuple congolais. Ezanga wabino zenobita. Bandeko nangai, je ne dors pas. Na lobaki na chiki nanga na lingi makamba réseaux sociaux te. Na lingi soute na pe mananu mwa muke, na pe ma mère. Là, tu te dis, mais ça ne va pas ce qui se passe dans notre pays, sur le mais c'est compliqué, c'est, voilà. S'il vous plaît, chers Congolais, tout élément, la mouka, peuple congolais, la mouka sauve mbokanayo, mabele babunde la kayango, la terre est sacrée, bandeko, les leaders palestiniens, Yasser Arafat disait aux femmes palestiniennes, Bobo Tabana 12, deux pour la famille, 12 pour la cause palestinienne. Bandeko nanga mabele basakanaka nangote. Totele ma bandeko nanga iso totele milelote, c'est fini pour nous, je vous dis. Il y a tellement de choses à faire, il y a des travaux de fonds à faire dans notre pays. Ceux qui te bandit les lotés, te s'organiser, sérieusement, c'est fini pour nous, bandeko. S'il vous plaît. Bato mayele, bato bazana ba contact, bato bazana ba moyen, oyo baza vraiment ba patriote, bazana ba conviction, bato mayele, o bazana souci ya mboka wana to sangana, to lukanini to sala poto sauver mboka na biso. Biso ba peuple, to zana destin, ya mboka na biso, to compter sur ba petits politiciens. Pour moi, ces gens-là, c'est des vauriens. Je n'ai aucun respect na bato wana. Je vous jure, je n'ai aucun respect, je déteste ces gens. Je n'ai aucun respect. Aucun, je dis bien. S'il vous plaît, tout élément. Tous les politiciens, tout bomanate pour na politicien, tout bundate pour na bango, mais tout bunda pour na mabele, tout bunda pour maman nabiso, pour na maman nabiso, maman Congo. Téléma congolais, s'il te plaît. Partout aux alliés, au un message, n'a partagé. Tout le candidat ni toko s'organiser pour na mboka nabiso. Tous en abatouté. Tozana batute, tozana opposition, te botela ka mwana mobalo ya Tshisekedi. Na mayele mukiaza na ngwaza mayele te gaillard zéro. Mais azo dribbler na ba soi-disant intellectuel, ba soi-disant opposant. Donc ceux qui bazaki penza ba vrai opposant, ceux qui bazaki penza batu ya solo bazana associé mboka wana bazomona mabe tout ba signonyo ceza na rouge. Tshisekedi azo sala bien te makamnyo sezo ki mabe, mais batu wana ba soi-disant opposant ba vandi kimia.
on a peut-être gouvernement ko bima boye ba ko travailler ensemble mais biso ba congolais nde to la victime bango ba ko partager les gâteaux ba ko partager gâteau banana bango ba ko zala bien tout et tout mais biso ba peuple na avenir ya mboka na biso nde za danger ce qui to telemi lelo te c'est fini congolais telema bisika nyonso zali congolais telema c'est vrai que toza humilié mais on peut renaître de ses cendres. Rien n'est impossible. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais c'est possible de se reconstruire même en passant par le désert. Même la humiliation, il y a un force, courage et détermination. Il y a côté les mappés, koye banini to sala pona mboka na biso. Telema congolais bisikanyo sozali. C'est les moments bande konanga to telema. To telema pona mboka na biso. S'il vous plaît. Merci Zanga Wabino, Zenobita, Ingeta. Bomoni, bauti ko fungole la bino, ko inaugurele bino, ambassade ya Ukraine na Kinshasa na Congo. Allez-y comprendre. Bozomona, na sale la bino vidéo déjà kala. Bamisusu baloba na ngana fanda na kanga monoko na yebi politique te. Bamisusu baloba na ngana yebi nini, mais allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Congolais Téléma. Congolais Téléma. Bato bazana phase finale na bango. Ya rêve na bango. Oyo bazalaka na bango. Nango po na Congo wana. Makamba balkanisation ezaka jeté. Lumumba banda déjà koloba yango. Lumumba kufa nazalaka te mais je regarde, je lis. Natalaka ba documentaire. Natalaka ba discours ya ba Lumumba. Il y a des hommes il y a bato yo ba politique. Ya mboka na biso. Ya kala. Allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Na salé la bino vidéo sur Bokina TikTok. Nanga boko mona. Quand je parlais, il y a ambassade. Inauguration ambassade. Il y a Ukraine. Bauti ko inaugurango. Na Kinshasa. Allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Congolais Téléma. Nazana pasi. Mote mezo salanga pasi. Na binzambe na rosala nini. Zambe. Mote ma pasi. Mote mezo sukangai. Tandis qu'on a mabele babundela kayango. Mabele babundela kayango basakana kanango te. La terre est sacrée. Congolais toza peuple yandenge nini. Ah, Zambi.